lendemain mondela sala au cimetière sima quartier na yo to bakunda kabiso awa to lobite ke to bosani mboka bakoko batumba te biso tokokende tina validé Francisco plus que Bolingo. Macron, moi je suis pas jaune, je suis noir. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco plus que Bolingo. Je répète, Francisco plus que Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco plus que Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco plus que Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco plus que Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco plus que Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimi na site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco plus que Bolingo, Francisco plus que Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francisco plus que Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco plus que Bolingo otozwa etomona Francisco plus que Bolingo apoto pe bato ba telemi ko oui Macron dégage. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Bientôt. T'es quelle d'origine? Cap-Vert. Alors tu peux dire quoi? Parce que là on voit ici en France et maintenant il y a tout le monde il marche contre Macron, il y a manif partout, les gilets jaunes et les gilets rouges. Et tu peux dire quoi par rapport à ça? Macron, moi je suis pas jaune, je suis noir. Macron, touchez pas nos enfants. Tu dis quoi? Macron quoi? Macron c'est un fils de pute. Pourquoi? C'est pourquoi il est un fils de pute? Parce que le SMIC qui n'avance pas, c'est un gros fils de pute. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien pour les jeunes. Ne venez pas en France. Allez dans tous les pays d'Europe. Mais ne venez pas en France. C'est pour ça. En France, il n'y a rien pour nous. Merci. Bonsoir et bonjour. Quand on a toujours dans le site Francis plus que Bolingo. Balobi lelo susu na ambine de konanga ive Gilles. Donc lelo siko to l'équipe le susu pour la deuxième vidéo to so la ngana ye. To so lo bilana no makambo ya ba gilet jaune. Ba gilet jaune o tamusu bato bakoye bangote ezali ba peuple français o ba telemi contre le pouvoir ya Macron. Nazo pesa na bambote na nga vima bambote belé kaka na Philomena mama ya Berbis vima na kata Toulouse na pesi mbote babi Mustafa Tulanda Stéphane na pesi mbote e babi Fabrice Tanzambe na mama Bonheur na zali ko pesa mbote na bi ba couple ba jeune na zali ko pesa na couple ba jeune héritier na mama Gladys na mwana bango ya liboso Zoé donc nazo pesa no mbote na kata ville à Paris. Donc na kata kai quoi na pesi no bambote balobi mandangi na mama Maria na pesi no bambote babi mwana bango liboso Jonas d'Angola. Donc na pesi no bambote tozali awa tozali ba toujours makambo ya gilet jaune balobi ba jeune ba telemi ba jeune française ba telemi balobi non balingi pouvoir ya makote. Bonsoir papa. Bonsoir ndeko nango Francisco plus que Bolingo na kata chaîne na biso Francisco plus que Bolingo. Bonne santé. Santé kitoko. Mais tout le monde moi mikolo bana to sala ki vidéo liboso oyo to lobela ki makambo ndenge bana wa reflet ba congolais na kati Angola et lelo so to monani mais sali moi mikolo quand même bande ko basali ko landa biso na biko za sum to ko se présenter te oza deuxième vidéo to sala ngana yo na kati Toulouse awa moi ba mbot nanu na bande ko baso landa yo et surtout na famille nanu afato bana makambo to limu ko lelo. Na pesi mbote mingi na ba ndeko na ngai nyonso ya Toulouse, ba résistants, ba combattants, ba citoyens, ba citoyennes, ba congolais surtout famille congolaise à na Toulouse. Eza bongo ndeko na bango Jules Kinsala, maman na résistant, ndeka yo moyebi. Donc ceux qui te sangani awa, tu as makambe belé o tuni motuna kitoko, ndenge ni bana to solal to mona na te. Effectivement pour toi na ba activité mi bali ya makasi.
tu as un problème national au tout fani nango ana bamboko ya biso ba gilet jaune tu as un problème il y a élection au Congo donc c'est tout un tas de problèmes quoi donc yango monte so mona na te mais biso to zala papa Simon chaque samedi ba ami de famille bakuta na kakuna mais ate tu as ba gilet jaune ensemble peut-être regretter absence na bino ba tu ya nation congolaise na kati na mamboko to fandi yo salama wato. Voilà, merci. Tozali, normalement, c'est là, c'est tout le monde a parce que tu as un problème maintenant en France, il y a des gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils ont un peu français, ils ont contre le pouvoir, il y a Macron. Il y a peu à l'objet sur Makambo, et sur le Kanamboka, Congo, RDC. Mais les gilets, il y a des lignes dans le Makambo, sur le Kanamboka, France. Tout le monde, peuple français, Batelemi et Belé, Balabala. Parce que bato belé babana c'est ka congolais bozo tambola bino bokansi kabila ko longa pona marche kabila ko longa na marche te kabila zo c'est en forme nduki mais tout le monde peut sous peuple français oyo baliaka bien ata zo sala na été mais na fin de mois pe ba futa ke pe ba mbone miki pa zo zo pe moi salaire na zo 50 pays pas vivre mais siko tout le monde peut ba jeune on peut ba telemi ba lati ba gilet jaune ba bi Marco dégage et toi qui yo congolais au vanda na kata France awa okolo banini. Maintenant, nous Francisco, d'abord, nous recadrer quand même Mutuna na yo par rapport les erreurs commettre quand c'est les camps français et ça les camps français c'est les habitants de la France to futa ka ba impo to na ba na ba kelasi soki carburant imati yo nangai to ya on voiture to ko peri to ko ya wati to ko kate donc ça les camps ya ba peuple français et ça les habitants de la France. Ce combat s'adresse aux habitants de la France. Oyo to futa ka ba impo awa to zana ba to futa ka ba loyer to fandi awa to bim ko to kozanga bamboka na biso te parce que ebele ba ko sabino to yaki ba lekinzela banda ba yaki ba 45 ba tonga banda ko bazonga te bazaka ka awa. Donc ce sont des habitants de la France, nous sommes assimilés, c'est pas un problème de français. Papa na fait de paye na papa ya impôt ba komate mutu mwindi ba komate mondele. Donc, il y a un recadré d'abord, ce n'est pas un problème des Français, c'est un problème des habitants de la France que nous sommes avec nos enfants, nos sorts. Tout le temps, tout le cimetière, c'est ce que nous sommes à Toulouse, tout ce qui est alors. Papa, on a tenu les les jeunes pas français. On a ce qui n'a pas parce que la bible est en France. Parce que toi tu es en France c'est ce que tu lobby on ndinga bente ba ko musu ba ko lobana bino ba pa bokena na mboka na bango bokomisa ko mboka na bino yango ça singa na lobeli to na mikila mindele ba français voilà to bimisa na ndete bango ba ça numéro 1 biso numéro 2 mais to bimisa ba numéro 1 quand même pour te personne peut valeur na mboka na bango to vandaka d'origine biso to ça ba africain yango ça singa na lobelaki mais on a tié ba français na lobby vraiment 100% vraiment ba mindele quoi donc voilà to lobana no yo okomona ndenge nini na ndenge peuple français basangani na ba africain o baza ne awa na ba ope baza intégré basangani bazolo ba Macron dégage yo okoloba nini bon ya solo ba opinion eza ebele na kati na biso il y a ceux qui viennent avec les opinions purement politiques et il y a ceux qui viennent avec les opinions purement civiles c'est-à-dire ba yepo na ko revendiquer ba cause moko citoyenne. Bah, effectivement, bah, opportuniste, bah, bah, Front National, bah, côté, bah, politicien, bah, côté, mais pour nous qui sommes là, autres soutenir yango, et ça, bah, causes sociaux, c'est-à-dire, tout la misère, bah, imposer la justice, la équitable, bah, bilo comme, bah, dépasser la mingité, carburant et bénéficier à tout le monde, bah, riche, équilibré, entre, bah, riche, pas pauvre. Voilà la vraie cause des pauvres en France. Ce n'est pas que, bah, révolution française, ou, bah, zoabo konzito, bah, les cas, bah, niveau, mais une justice sociale où les pauvres et les riches, si bien qu'il y a un déséquilibre, mais que ce soit un déséquilibre relatif. Pas de pauvreté, ça est très creusée dans la balabala. Awa, waneza bango, bo se plapo za bato Europe de l'Est, mosuki za yo, ba bande kona yum to la libanda. Yoko sepela te. Donc c'est une cause commune. Ngana kansi na biso ba congolais, il faut to côté tumba ba gilet jaune et copia biso pe valeur et kulaksake ya solo to yaki ba mboka oyo, to fani pe ba mboka oyo. Bana ba kotikala ba orfele awa, to bongsa mboka oyo, mais to bosa na pe ba koko na biso te. Mais moi, Kinsala, je donne la priorité entre là où se trouve ma famille et là où se trouve l'histoire. D'abord là où se trouve ma famille. Donc il y a un moment où un gilet jaune, puis nous avons la bino pour rejoindre les bandits pour ça valeur na poso na bino. Papa Gilles, na katiote olobike yopo za ba gilet jaune. Mais ndenga ya Afrique vraiment su batu musu bakolo ba ko chele pe ba commenter ba musu pe ba ko finga yo mutu mwindu oke comme gilet jaune
na kati ya mboka ya France. Pourquoi olati polo ya Kabila dégage te, ya Sassou dégage te, ya ba pays musu ba ya Afrique quoi. Préférez olata ya gilet jaune oh ba komi Macron dégage. Pourquoi? Il faut pas se voiler la face. Tous la hypocrite. Ndeko na ngai na lobaka na mais ba lobaka pe ko sala corrompu pété. To ba passager, to injure to ko na mboka na biso. Est-ce que yo olingo to na mboka oyo? Yo vraiment olingo tika bomengo no so na mboka oyo. Na mboka mimindele. Ne t'en fais pas ndeko ba opinion ezali partager to kaboli to boaki mboka na biso te. Ah to tongaka te mais to sombaka bandako. To tongaka te pour l'état to tongaka teki. Ezali ko na biso te peut-être. Ntango sombi ndako comme déjà yo. Était pas ko botolo ndako wana apesi yo za ngopaya ko botolo ndako wana facile. Parce que impôt futate priorité l'état ko teka ngana lobi na yo na bosembo tuke ndeko na ngai otala yo moko na Congo to sutala ba colonial Kanyama na bato ebele bandako bonite ba boteli ba pauvre peuple. Mondela lobi teke no abengani soki bembe na yo kufi. Yom de ko pona place ko kende me mondela sali au cimetière simail quartier na yo to bakunda kabiso awa. To lobi teke to bosani mboka bakoko. Mais yeba yango ke bana na yo ndeko na nga Francis. Botika lukuta ko ngana na samo lekinzela bana no bazana ya lokuta te otiki no Congo yo keke ale bana no amike wana siko bana mike bazana mike ba oketika bango wapi na matete na wenze yo baliaka ndako. Pourquoi pas na mama itaki bana nanga yo musani yo sana Congo kuna misali sala kuna musale ko mona naka poto kola ba papa na biso ba boko na biso na viwana awa tuna ba viena so batsomba batonga bandako na kini bazaka awa ngana yako ba vietu batonga ba palais bazalaka awa tuna basuki ko mipembe bazaka awa ba butungi ba palais pona ni okende. Voilà, merci toujours. Voilà, merci toujours Bandeko Bazola na biso doki. Bana batia tika bana yokende kin. Bakefana batedese ko bamunika via wuti poto. Bakosa ngabino. Voilà, merci toujours Bandeko Bazola. Merci. Voilà, merci ba gilet jaune. Merci na Bandeko. Merci na Bandeko no so Bazola na biso do ba vivement en direct ya chaîne Francis plus que bolingo mbule zo beta wa vraiment donc mbule zo beta ya ko sakana te. Mais ndé ba lo baga to ko pona école to ko tika te to pesa ka message toujours. Puisque ba tika machine à voter. Tomoni semi batumbiango siko yo okolo banano nini Francisco puisque bolingo nakasi ba candidat commun balobi yango bien peuple za pour bango batumba te biso tokokende tina suka po makambo ko tumba wana etali ba candidat ya présidentiel te eza makamba l'état. L'État qui est en place, qui doit sécuriser en droit wana, qui doit prendre des initiatives, ce qui est imprévu et on souhaite, il y a ce qu'on appelle la théorie des imprévus. C'est-à-dire que s'il y a un accident, comment établir un pont pour qu'on passe. Donc ça c'est le monopole de l'État. Ce n'est pas de Faïlou, Mbemba ou Félix ou qui. L'État doit remplir son obligation, il a l'impérium, il a tous les moyens. C'est à lui de trouver les moyens, moyens pour pallier l'imprévu. Nous allons jusqu'au bout du rouleau. Donc, mukolango soki koki soki pe ekozala keno mosengo papa na biso soki docteur ki yako kozwa transition donc biso to kenti na suka ndenga ba leader balobi après tokotala les ba piège ki biso ba kataki to wangana to kena bango tina suka balingi basala stratégie to suka na nzela tozo kende na bango tina suka voilà oyo ba congolais balobi candidature commune za sanswa tout le monde déjà Fayoulou ba ote ko kanga de na ba aéroport boy avion na décoller ki na ba province mususu au moins que ça la peut bien te. Oui, je sais la bien c'est bien sûr, tu l'as bien dit, je sais la bien pour na biso nyoso mais tokoka moitié to yibi pouvoir en place, c'est attentant ki ba piège belé croyant que tokozonga sima pouvoir multiplier. Papa pouvoir à place, est-ce que pouvoir obino bopona ou pouvoir au vraiment yeka na ndenga mbelinga ko na ngai ezala pouvoir autopona ezala pouvoir autopona te c'est le pouvoir ata koka a commis président de la République yo tambola koza maître koka wana za na imperium asa il est sa pouvoir. Mais pouvoir solo singa faut pas voter so ko ngozanga ndenga menduko ya ndenga ko yibeza pouvoir occupation mbuta ba voter ndenga occupation Hitler asalaka mabemi nga utaka ba votaka yeti Hitler yakana makashita peuple mutavotaka ye peuple allemand a voté Hitler mais boyo musika kenda donc pouvoir ni ko bateke parce que ba voter to ba voter tant que ba reconnaître yo imperium que président Biso Zali leki nanga njama c'est le pouvoir. Voilà, merci na bandeko nous bazola na biso to katina nous tout comment place mobo to batema parce que mbule zo betema kasi vraiment ba bingama makanda de la forêt vraiment quoi les grands caméramans donc azo pola donc ba caméra peso so ba mwamba mai ba micro to utiliser ça ba système ba singa donc ezo so ba mai ezo sala bien te tout le ko pesa ko batema pour continuer ma solo merci.
Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plisco Bolingo. Je répète, Francisco Plisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies, il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plisco Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plisco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko igo dana bimi na site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site aka moko Francisco Plisco Bolingo, Francisco Plisco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment à Francisco Plisco Bolingo. Soki olingi ba image Francisco Bolingo, olingi omona ba image kitoko he Francisco Plisco Bolingo, otozwa etomona Francisco Plisco Bolingo.